Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino po ya njili ebukani lelo na mvula ebetaki na Kinshasa na route tope na boulevard Lumumba soki ozali kokende neti ya aéroport c'est-à-dire outi na ekeko Lumumba po ya njili esali neti kobuka na kota bandi ya piéton soki mvula mususu ya makasi ebakisami kaka nzela ekokabwana bato ya changu bakotikana na changu pe bato ya kotoyo mwamba bakotikana na mwamba ekozala somo pasi pe mawa na degré nzela wana ezalaka abordé to pe na degré congolais bana changu batamula wana nzela wana balobi bakonzi ya ville bazalaki wana sur place mokolo ya lelo tokanisaki bazali kozwa ba solution noki na beni lelo ba jeune batambolaki tension ya kosakana te bazali ko réclamer liwa ya 12 personnes oyo babomaki na butu ya le 15 mars oyo tukoleka c'est-à-dire dimanche ti mokolo ya lundi ba jeune ya beni balobi trop c'est trop bakondi esengeli baluka solution. Président botswanais Eric Masisi azalaki na Kinshasa elongo na homologue na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge ni elekalaki basolaki nini ba détail na reportage au signé Nathan Siata. Président ya Botswana Dr Mokwechi Eric Kabetwe Masisi a effectué visite de travail na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mokolo ya lundi au 15 mars 2021. Ezalaki sur invitation ya homologue naye congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Visite oyo s'inscrit dans le cadre ya renforcement ya ba relation bilatérale entre la République démocratique du Congo et Botswana. Mokwechi Eric Kabetwe Masisi na Félix Tshisekedi bazwaki séance de travail moko na palais de la nation ezali situé na commune ya Gombe. Deux chefs d'état bazalaki accompagnés na ba collaborateurs na bango, ba conseillers pe ba experts ya ba ministère na bango nyonso respectifs. D'après cellule ya communication ya présidence, séance de travail oyo et ko réaffirmer nécessité ya renforcement et coopération multisectorielle stratégique entre la République démocratique du Congo et Botswana oyo deux chefs d'état oyo bazali ko assumer ba responsabilité na niveau continental topé sous-régional. Mokwechi Eric Kabetwe Masisi na Félix Tshisekedi Tshilombo ba évoquaki ba question régionale et continentale. Sur le plan régional, ba échange na bango etonaki notamment autour ya désignation ya futur secrétaire exécutif ya SADC. Na oyo itali aspect continental, Mokwechi na Tshisekedi ba abordaki sujet ya mandature ya président ya République démocratique du Congo na tête ya Union africaine pe na crise sanitaire oyo ezali causée na COVID-19. Na sujet oyo etali élévation ya Tshisekedi na présidence ya Union africaine, Mokwechi Masisi azali ko affirmer que a soutenir mandature oyo. Président ya Botswana a promettre na homologue congolais que a na soutien diplomatique na ye pour ko avancer agenda na Union africaine, notamment ko mobiliser ba membre ya caucus ya SADC na kati ya organisation panafricaine pour na réussite ya mandat ya Félix Tshisekedi. Na niveau régional, na o etali spécialement désignation ya futur secrétaire exécutif ya SADC, Mokwechi Eric a salué qui brillant candidat congolais, kasi a souligné qui peut qualité exceptionnelle ya concurrent botswanais ou yo pas ali na kati ya liste. Isusu a émettre souhait ya ko continuer ba échange na homologue na ye ya République démocratique du Congo pour na ko trouver consensus pe meilleur choix oyo kozala possible na candidat na poste oyo. Sur le plan continental, deux personnalités ba évoquer qui peut crise ya COVID-19. Lisusu ba ki komona nécessité ya ko partager expérience ya lutte contre pandémie pe ko soutenir solidarité entre ba pays africains. D'après même source, deux chefs d'État bazalaki d'accord pour na ko signer na délai moko ya mokuse protocole d'accord pour la coopération sanitaire. Botswana na nzela ya président na yango a eu engagement ya ko aider République démocratique du Congo na ko renforcer la capacité ya ba ressources humaines mais lisusu ko aider na ba secteur d'activité oyo mboka na ye ezali ko disposer davantage. Pour na part na ye Félix Tshisekedi Tshilombo a sepela ki pe azalaki satisfait na visite ya homologue na ye ya Botswana.
alobaki ki azali confiant pour na ba future relation bilatérale entre deux États. Azali ko reconnaître que nouvelle dynamique ezali pe ekozala renforcer na ba action concrète na ba différents domaines ya intérêt commun. Mokwechi Eric Kabetwe Masisi na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bayeli sous ko se convenir que va se retrouver ultérieurement pour la tenue ya nouvelle session ya ba travail na cadre ya commission mixte bilatérale oyo sengeli bacha en place na deux pays oyo Kinshasa et l'équipe partout. Lelo na Beni tension makasi pambate ba jeune bazali ko réclamer 12 personnes au babo mama ki na nuit ya dimanche team okolo ya lundi situation ezali malamu te kuna bolanda ba détail na reportage oyo. Situation ezalaki tendue na commune rurale ya Bulongo secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba jeune ya côté oyo ba protesta ki contre ba massacre ya 12 civils oyo esalemaki na ba terroriste ya État islamique na butu ya dimanche pe kotane la tongo ya 15 mars 2021. Selon ba source locale na kati ya région, ba jeune oyo bazali ko déplorer ko kola ya insécurité na partie oyo ya pays en dépit ya ba déroulement ya ba opération militaire oyo bazali ko benga ya grande envergure oyo ezalaki lancé depuis octobre 2019 na armée congolaise. Selon bango ezali ko sala eloko te po ete ba massacre ezali ko continuer butu pe moi na contre oyo. Na yango bakangaki quelques artères principales ya commune na bango pona ko protester pona ko talisa na bakonzi ke bazali ya kolemba balembi makasi insécurité na mboka na bango alors que ba signature ya accord de paix et signamaki suivi moko ezalité bato bazali ko continuer ko kufa pe gouvernement azali ko sala effort moko te pona ko silisa yango. Kasi lisusu ba même source ezali ko préciser que ba élément ya la police nationale congolaise PNC ba yaki ko beta ba gaz lacrymogène pour na bango façon ya ko disperser ba manifestants. Kasi sengeli ko rappeler que attaque oyo esalemaki na commune rurale ya Bulongo na ba terroriste ya État islamique et bomaki 12 personnes sans compter ba dégâts matériels na kati ya contre oyo na yango ba jeune ya côté oyo ba ko continuer ko manifester pour na kotel sa ralbal na bango na côté ya bakonzi pour ete basala quelque chose ba lembi bato bakufaka chaque jour. Nouvelle incursion sanglante oyo oyaki ko provoquer une fois de plus déplacement ya population locale pour na kokena ba contre mususu po ba lembi bandako na bango bazali ko lala na likanisi ya kolamuka te lobi na tongo ezali pasi pe mawa. Kinshasa et l'équipe partout. Vous l'avez beteki mokolo lelo na tongo de 6h tina 12h na Kinshasa ebuki ngambu ya pont ya njili mpasi mawa pabate soki ka pont ekatani bana changu batika na changu koto na mwamba batika na mwamba dila musu ezate ba détail na reportage signé Nathan Siata. Après la pluie vient le beau temps ndenge balobaka kasi na Kinshasa ezalaka le contraire. Mvula oyo ebetaki lelo na ville ya Kinshasa na batongo ya lelo ti ba 11h ezalaki somo. Mvula ebetaki vraiment makasi pe esali ba dégâts na ville ya Kinshasa mobimba ya ndenge na ndenge ndeti awa tozali na lemba salongo somo mai nde mai bakanivo nyonso esedaki lokola kutu pe ezalaka nango mingi boucher po ekoma nango mingi ba poubelle ya batu mai elekaki ndenge bozali komona na mipanzi mususu ba accident pe ebandaki kosalema po mai etondaki na chaussée donc ba chauffeur mingi bakomaki na difficulté ya kosakana te pona kokumba po ba chaussée esika libulo ezali koyeba te tala véhicule oyo ndenge eye kosuka na mopanzi oyo awa na avenue Bongolo juste kaka pembeni ya université ya Kimbangiste awa kutu boyebi na bino déjà ndenge ezalaka pas moyen depuis kala ezalaka nango kaka boyi soki mbula ebeti ba bidon etondaka awa ekoma ko boucher ces rivières oyo pe mai oyo ekotaka na mapangu ya bato ekotaka na bandako ya bato etondisaka ba parcelle soki osali exercice ya kopepa te okolela ebele esukaki wana te awa pe na commune ya Ngiringiri ndeti na kati ya parcelle oyo mai ezalaki na ndenge ya kosakana te c'est-à-dire même scène partout soki osali service ya kopepa mai te okolela ebele po biloko nyonso ekobeba yo pe ba commune ebele ba subir même sort c'est-à-dire ba dégâts ezalaki ebele na ba commune nyonso presque ata moko te tokoki kolongola ba commune nyonso
akutani na ba dégâts ya ndenge na ndenge. Ndenge moko pe awa na njili oyo tobengaka na pont ya njili oyo ezali komema biso vers aéroport na boulevard Lumumba, pont oyo mopanzi mosusu ya bapieton nyonso tu ekwei na kati ndenge bozali komona vide. Donc béton ezali lisusu te eliama, toyebi te soki ekenda na mai to pe ndenge nini, kasi tocomprendre kaka te après mbula ya lelo dégâts esalami ndenge bozali komona boye. Donc tokokanisa ke bakonzi bakosala effort pona koluka ko remédier déjà na esika oyo po pont oyo boyebi ke soki ekatani biso nyonso tu tokobanda ko traverser na bwatu pona koluka kokende na partie est ya ville ya Kinshasa. Donc tolobake mvula ya lelo esali ba dégâts ya kosakana te pe ezali kopesa matière na bakonzi pona koluka ndenge nini ya kokiraka ba caniveau oyo ezali le long ya boulevard oyo ezali na ba avenue pona koluka ko remédier na ba problème ya boye po sinon te ba mvula oyo ezali koya ekobakisa pasi na pasi oyo déjà ba congolais ba vivaka chaque jour. Kinshasa et l'équipe partout. Beltexco apesi ba adresse sikanini okoki kosomba ba produit na surtout ne bakangi zando partout na ville ya Kinshasa. Esika kosomba ezali partout. Toza na wenza matete. Oye pa distributeur na biso babengi papa Succès Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman babengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Epa ya magasin na biso mo Betosco ezali. Oye siko na wenza ipen okuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali. Oye na wenza ya bandal babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana. Ba distributeur à Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betesco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Chaque 16 mars ezalaka journée internationale ya travail social et sengeli na mutu nyonso asala mosala pour se développer socialement. Pour la détail, un reportage au signé Naomi Mpila. Sera fait. But ya journée à lelo ezalaki kotia na mutuya utilité ya mosala ya ba professionnel ya action sociale. Journée au ezala institut en 1983 na États-Unis d'Amérique wapi babandaki ko lutter pour na travail social donc kozwa soit ya mutu nyonso na nzela ya mosala oyo azali kosala. Mutu nyonso azali na droit ya kosala mosala pe ya kovivre na mosala na ye en cas ya chômage. Gouvernement ye moko azwaka soin ya ba citoyen pour na kotombe na kati ya moyibi to délinquance te.
Chaque année, thème moko ezalaka retenu. Ndakisa na 2015, babengaki mokili mobimba ba réfléchir sur la question ya dignité humaine. Na 2017, balansaki réflexion sur développement durable ya ba société na nzela ya mosala. Na 2019, thème retenu ezalaki importance ya ba relation humaine. Kasi thème ya année oyo 2021 ezali Umbutu, c'est-à-dire je suis parce que nous sommes. Elingi kolakisa ko soki yo bandi ko travailler pour bandi ko gagner, sala que moto azali pembe na yo pe a se développer ndenge ba mikili mosusu ba réfléchisaka pour que société ezala na kimia. Guider na ba principe ba éthique, ba professionnel ya travail social bazali na rôle ya kosala ko batu basangana ba communauté basangana pe ba mboka basangana pour changement pour développement ezala kamba moto moko te kasi ya batu ebele yango nde moko ya ba problème ya Afrique po tolingaka ke soki ozali ko se développer moninga mosusu akende liboso te, pire encore tolinga quand même pas komona ndeko na yo a se développer alors que soki ndeko na se développer biso nyonso pe tokokende liboso pe société ekolanda biso. Mutu azali être social to pe animal social nde balobaka na science ye akoki ko vivre libanda ya société te. Donc ce que lingi o se développer sala makasi pe o développer entourage na yo. Journée mondiale ya travail social c'est le moko ya lelo ezali pe mbela to beti na makonzi ya mboka koyeba ke kozwa social ya mutu na nzela ya musala na ye pona ko promouvoir développement durable ezali loko motu ya koyeba ezali que soki service social to ministère ya ba affaires sociales ndenge babengaka ngo awa bazwi soin ya ba citoyen nyonso toko diminuer taux ya criminalité pe ya délinquance. Kinshasa eleki partout. KNB News, chaîne ya liboso ezali kopesa bino ba information en continu kasi na lingala chaîne oyo ezali kopesa bino ba émission nyonso oyo bokolinga kasi na monoko na biso na lingala honneur ya monoko na biso kindoki politique esalemaki Naomi Mpila ayambaki nani bolanda ba détail na extrait oyo. Dans le Bible, papa on se basa le maréchal Mobutu jusqu'à présent. Combien ils sont là? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de jeunes qui sont besoin d'un tout bien fait que le papa on va faire depuis ça non. Il y a un président non, mais il y aura de nouveaux têtes. Parce que si au moins attend maman Denise, première dame, elle veut travailler avec les jeunes. Parce que la politique actuellement pose à la bien la jeunesse, non, c'est la jeunesse. Et ça jeunesse, et ça que non, papa qui n'a non, c'est premièrement les peuples, puis ça la jeunesse. Voilà, c'est ça. Mais j'espère que ça compétence des autres compter parce que c'est ça l'éducatif. Mais il faut le dire que depuis l'année, c'est détérioré des années en année. De jour en jour, les choses sont de plus en plus compliquées. Est-ce que licencié à Néona, c'est licencié à l'Elo Baza sur le plan compétence? Sur le plan compétence, pourquoi pas dans un année? Qu'est-ce qui veut dire que nous sommes qui battent sali à 6 classe na soki na 75 na 6 attend en 2018 19 qu'est-ce que l'on va combien bazan maïl na ba campus tous aux universités bazan belé bazan maïl voilà combien et le comment pour nos amis ça Congo peut-être les jeunes il faut avoir un oncle politicien il faut avoir un oncle c'est pas une connaissance au hasard peut-être influent en beaucoup mais combien sont intelligents combien même ils ont travaillé avec le gouvernement lancé avec le gouvernement avec le président sortant Joseph Kabila Kaban combien sont là peut-être ceux qui bossent chez nous sous un salami qui bango combien sur le bail sur un parti politique mon ko adhérer et aux partis politiques actuellement bon moi n'a pas à part n'a pas compte à parti politique moi on a eu ça pour la peuple pour soutenir peuple de Mbok pas parti politique opposition oui comme exemple les années union sacrée président Biazo ça ressemble à n'importe union sacrée c'est comme les années n'importe la plateforme on les a regroupés donc boya besoin on travaille ensemble pour le pays oh bah quoi peut-être besoin de union sacrée pour
bakanga te pour baza ba poste pour non, le président est bien le réseau sale. Oui, si tu travailles bien, ça la bien avec moi, tu restes avec moi, on va travailler, on va aller de l'avant. Comportement et comme il a fait à Kinshasa, système il se faire pardonner, c'est-à-dire tozalaki na yo ba chéri, kasi mabe moko ekotaki po tozonga na malamu et sengeli se faire pardonner, ba komi ko futisa yango ba amende. Selon ba reporter na biso basi à Kinshasa, ba komi ko kene musika na bolingo, c'est-à-dire pour linga buntu na bolingo nzambe komi pasi et komi afuta amende avant que bolingo na bino wana ezonga. Est-ce que ezali normal bayebisa biso Alpha Mulenda na Bedi Mambi obazaki na terrain? Et la plupart ya ba filles oyo ba comment ko vivre na ba relation amoureuse ba comment na habitude to pe comportement moko soki lelo ba bebani na mobali na ye et que après quelque temps mobali oyo après ko comprendre que ma beza la ke pa na ye to pona koluka ko boma moto akoluka ko zombisa bolingo na chéri na ye kasi et comment conditionner ba fille mingi okomona osombela ye iPhone 11 to téléphone à marque mosusu osomba kabelo tope osombela ye elamba ba misusu bakendaka musika sombela ye mwa bijou atia na kingo misusu pe bakoma kosenga kaka litige c'est-à-dire pesa ye mbongo en cash avant bolingo ezonga. Magazine ya kani be kitaki na terrain pona ko tuna na bandeko basi pe mibali soki comportement oyo bamonaka yango ndenge nini. Comportement eza malamu te vraiment na ba fille. Il y a d'autres femmes, d'autres filles basenga non faut tozonga na soit sombela ngai téléphone, soit sombela nga kabelo, makambo ebele comportement na eza bien te so lingi mutu sute bili simplement que non fallait sur la sauter ko s'appeler au morote que non ko ko futa man pour que tozonga na ce qui est important que non boza sute surtout na ba fi oyo ba salaka biloko wana na conseil bamba tika eza bien te faut pas ko mbouyer ba garçon ba ko débrouiller so lingi sincèrement te il fait que non la lingi au sauter on a aussi un mande après aussi le bon au boyer bozongani alors ça suka akwana pour on ne fout d'araba à fout d'araba man donc ça bien c'est ma fille na biso ma fille a bon en fait ba comprendre sens il y a relation bazan na moto na partenaire na ye tu vois so ça qui va comprendre avec comprendre le sens il y a relation au bazan on a partenaire na ye. Je ne pense pas que ceux qui ont un problème ou bien Dieu n'a tort à lui amener qui ça devant chéri naïe à une réconciliation. Je sais pas comment on a niveau au sein de la condition ba mangue et tout on a bolimoté on a bien commis amour avec intérêt tandis que dans le monde de bolingo ceux qui les ont comment ça déjà ba matériel na kati ils sont déjà trop risquant et en plus ils ont une insécurité ma casse ce comité déjà convié peut-être même sous camarade n'a pas bien malin John va zonga a quelque part à son milieu qui est quelque chose tout console là il peut faut ça là bon pas na yo non il faut vivre ça mal one day mon camarade à leur vivre le rôle la relation les amis bon il faut appeler un cadeau non toi na bolima nouvelle est-ce que toi na qui bon conseil na ko pesa pona ba fi wana ba fi ndengo wana vraiment ba fi abongo conseil na ko pesa bongo ezaka ke ba comprendre ba bolingo et ba considérer moto alingi donc ceux ba comprendre bolingo to ba considérer moto alingi donc ils a moins face pour na pesa ba condition ndengo wana mambeta li bolingo sur les jours où lié pe na pe na zanga li kama maboko mo bondela nga tozonga on a soupçon à signer sur la quête un an de rouler dans au son de l'anga donc ça serait mieux tout vivra en dernier mois boye il y a considération entre moi et mobali premièrement lingana ngai peu importe la qualité na ba défaut na ngai lingana ngai c'est important et ça madame c'est normal pour mi belle biso nde eza balingi kotriche libala makaso mo ata mosusu na mwasi andaka apesa na eloko te bavanda baumba apesa na eloko te siko ntango alinga zongelo fo futeka baamande akosala ne mabesi mbele batondaka na bao te mbele batondaka te tofuta baoka baamande mpona nini mabe oyo asalaki wana
po atambala simalanga zonge langa ka momo sumukoka na gafu banga kana sombe suka ba na futhi ka ba manjo ya futhi nga weza kusumba bolingo te wena zaka ande amandi da futhi meza kusumba bolingo te po nanga déjà eza su bolingo te donc bolingo ngo eza su ndenge eza ki banda kala te po et comme déjà ya ba condition donc po nanga eza mabe makasi eza mabe alors nga pe na atakutu na ndimi ba condition na yo mais bolingo na sako pesa yo ekozala susu tendenge ezala ki banda kala ado po nanga eza mabe makasi donc ekiti saka au compteur ekiti saka nde volume ya affection bolingo nde po nanga nde ekokita donc na kozwa susu tendenge na sako zoyo la kala tokolobaki après bolingo ezali ki ennemi te to ezali guerre te ezali pe ba compte à rendre te to omonisa moninga pasi ofutisa ye ba mpaku to ba sacrifice pour na bozongana bolingo ezali kolingana mutuellement pe kosungana tango comprendre que moninga azali na problème to pe o comprendre que à reconnaître mabe na ye limbisa ye bo continuer nzela po lobi oyebi te ekoyela yo awulu wala Kinshasa eleki partout. Vula ya lelo ememeli Vita Yombo Bapoli 3-0 contre Al-Ali Égypte awa na stade des martyrs Sony Passi Pemawa na avec libyen ba détail bolanda na reportage oyo ya Nathan Siata. Ba premier match ya 4e journée ya phase de groupe na retour ya ba vestiaire après mi-temps mais ba kokai komona potote avant que Taher Mohamed pour le match où ezali koya na Simba Kinshasa et l'équipe partout. De mener 3-0 dans cette rencontre. Montage ya édition ya lelo na sepeli ndenge bozaki ebele ya kolanda biso mais souci nanga ya